Ma Mission TV, le miroir du monde. Kabila asala akoma na Congo. Kabila akisela. Kabila akoma na Congo asala musala na ba Congolais. Vous comprenez? Aza ba fingi aza Rwandais, aza la Rwandais. Totanga na ba Rwandais, tofala na ba Rwandais. Ye asala na ba Congolais wana. Ba Congolais asala na bango. Eloko nini basala kuta na Congo? Basala eloko moko te. Mboka ekufa mpona ba Congolais. Ezali mpona Rwandais te, ezali mpona Kabila te. Donc bango nyonso basangana. Congo ezala moko ndenge ezalaki. Baswahili bangana ba Congo. Donc nyonso wana baluba. Tozalaki batu moko. Mais lelo oyo totika koloba loba. Totika o baluba ka bazwi. Baluba bazwi ndenge nini? Ezala fayulu azwaki babwa ebele. Ezali eloko moko te. Zambe mutu atingi te Félix azala wana. Kasi bakongole bakomi koloba ngono. Mutu moko aza na Londres. Oh soki nayoki kaka Katumbi akei. Kaka kozwamviola kokoma kuna. Nakidolande Katumbi aboma tuna Kivu asala boye. Ye mona place Katumbi aboma. Mutu yango ayokanga lelo. Aso yokanga yi. Yo mona kendo lakisa place aboma koko na yo. Ma Mission TV, le miroir du monde. Alors, merci vraiment na bande konyos au botel la biso na MMTV, Ma Mission TV, donc balobi vitesse nde on monitor mata c'est comme mata toujours donc bonjour na bino nyoso au botel biso partout dans le monde. Martin invité sa fusée Solali Kambo na lisusu. Donc nasi boza liboso ba TV na bino bolanda vitesse sa fusée lingi alo balsuni po mikolo yo Solali Kambo tozo kota vraiment na banda kwa batu nyoso tina niveau Europe tina Afrique na Amérique na Océanie na Asie. En tout cas Martin invité sa fusée nazo kota rande na lobaka lelo vraiment trobeta li solo tant na lo bobo nazo sekapo mikolo ko migaso ya muta diaspora yekuna muta babenga ni muta lala muta muka yekuna muta FCC yekuna muta IDPS ba combo e combo bima tellement ebele to ebite sko na niveau mutu o toko ya mbepe bo fingi ete bo critiquer pété lelo tozongi su na Europe toza sko na Brésil na koti na Bruxelles quoi pardon bolimbisa na koti na pays ya Bruxelles pona embasigo lelo mama moko pe ya poa mama Anto na kati ya Bruxelles wana oyo vraiment alingi pe éclaircir biso aloba pona souci ya mboka na biso quoi changement ezate alingi pe abakisa mwa ba pilipili na ba mungwana toyoka vraiment maman Anto na Bruxelles donc azaba maman moko boy o vraiment balandaka vraiment biso trop be mission na biso balinga vraiment bakota pe na bandako ya bakonzi na kati ya mboka na biso donc toko négliger mutu moko te toza pona bino tout oh na yambiki ngani soko critiquer wana etalika yo mais biso musana biso ezaka ke poto panza sango pour to claircir les Congo de tous les partout au balanda biso na Ma Mission TV. Alors merci vraiment tokozwa maman Anto na Bruxelles pour te solaner vraiment na Ma Mission TV chaîne à référence donc allô bonjour maman Anto. Ouais bonjour papa bonjour. Toyambio awa na Ma Mission TV chaîne à référence na kati ya République démocratique du Congo donc au solana Martin Engi vitesse à fusée molobeli ya bana mboka ya RDC. Oui. Alors, maman, to, bonne santé, boni Bruxelles, Belgique. Santé za malamu na ngolo nzambe kaka bino kuna ba makambo kuna toza koyoka mikolo nyoso kimia ezali te donc eloko na zikolo baboye pona congolais nyoso oyo président Félix ndenge akomaki wana ezali ngolu ya nzambe ndenge akomaki wana donc congolais nyoso ifo ayebake ezali makambo ya nzambe ndenge Félix akomi wana ezali na makasi na ye te po oyo Kabila azwaki ye donc esalamaki te mais nzambe mutu atindi ete Félix akoma wana yango ifo kondima yango ezala fayulu azwaki babwa ebele ezali eloko moko te nzambe mutu atindi ete Félix azala wana yango ifo kondima mpo na biso nyonso yango 100 jours oyo balobi ete 100 jours yango ekoki mais ifo kotikela ye mpe temps na nyonso aza kosala mutu ata moko asala yango te bamikonzi oyo nyonso basala na Kabila yango nga nazali koloba oyo mutu moko akoki kosala te bato baza wana oyo bazanga misala baoyo ya mayele bazali bakoka kosala Félix ayeba kozwa bato
oyo ya sika oyo ya kabila azwa bango te parce que tolingi yango te oyo bazalaki wana basalaki na kabila basala eloko moko te tala ndenge babalabala ezali tala ndenge bato bazali kosufri bato bazali koteka na banzela esalamaka te souffrance eleki na kati ya congo ezala biso toza na kati ya poto awa totindaka bambongo mpona bafamile na biso me mboka oyo ya biso congo eza na makoki nyonso alors maman to bato bazolanda yo partout dans le monde bino boza bandeko na biso ya diaspora oyo vraiment boza na bamboka ya bapaya nde tolobaka oza na Belgique na Bruxelles donc yango moni lelo ma mission abengi yo etake bino boza bana mboka me boza libanda évolution ya makambo nyonso nayebi te mpona koprépare kuna nde boza ensemble bozo raisonner nini mpona mboka na biso ndenge bambutu ezokota koto oyo baloba koto basala boye koto badistraire bato nayebi te take bino bakombata badiaspora oyo boza ndenga libanda bokoloba nini mpona mboka na biso mpona ide mo ya malamu mpo botravaille ensemble mpe na bakonzi oyo bazokamba mboka na biso mpona ngai toza apose ete kongo ezala malamu batika Félix ya sala oyo aza kosala eza malamu mingi kesa so aza kokende bamboka aza kovoyage batika ya voyage aza komona oyo eza kozanga akoka kosala yango donc ngai naza makambo ebele ya koloba te mposa yango ezali ete donc bango nyonso basangana kongo ezala moko ndenge ezalaki baswahili bangala bakongo donc nyonso wana baluba tozalaki bato moko me lelo oyo totika kolobaloba totika oyo balubaka bazwi ndenge nini baluba soki bazwi bakongo mpe bazwi baswahili mpe bazwi bato nyonso bazwi me bato balobi mama nto me bato balobi nayebi te yoza kote ya président Félix peut-être au soutenir ou accepter baœuvre bamakambo ezosalama me bato ebele bazodéclare balobi président Félix a décevoir bato avant akoma président de la République abane kopesa ba message moko ya bien pour la population soki akoti makambo kozala boye ti lelo ye akoti président ba makambo susu échanger même na koloba makambo ba Rossi Mukendi omona président Félix Tshisekedi alobela kango makambo bakundaka batu kuna na soki na maluku kuna omoni président alobela kango ba makambo ebele ba mama misala mais bamoni ke lelo président Félix akoti na kibokonzi bamoni a changer azokipe makambo susu te nayebi te etake yo mama oyo vraiment pe boza mboka bapaya bomonaka bamambolekaka kuna nayebi te soko obakisa nini mpasi nango mpo bato ebele baondima te babi est-ce que président Félix oyo alobaka makambo wana ezaka ye oyo bongana mopanzisi yango naolobaka nde bato balobaka ok mais mpo na ngai eza te ke mbala moko boye nde baza kosala makambo ya fausse commune bato bazali wana bakoki koede mpe ye akosala yango ezala makambo ya bato bakufa surtout oyo bafamille oyo balimwa baboma bato donc bato wana mpe ifo bakende kuna epai na ye bakende koloba ete bato na biso bakufa donc tomona bango te bango mpe ifo bakende kuna taki koya koluka bango te tu vois donc akosala yango akosala aza mutu pete aza mutu voilà akosala donc tozalaka calme tozala kimia mais lelo oyo tomoni président Koti donc premier ministre déjà azobima premier ministre azobima même eza na FCC biso tout toyebi donc par rapport ya wana bato balobaka signature eza pa na ye yende mutu akodeside yende mutu akosigner mais makambo mosusu totali azotravaille omona bato ya IDPS baza vraiment na baposte vraiment pena ya makasi te omona bazaka na base ya bato soki présidente ou bien président ya assemblée nationale aza ya FCC omona ta mosusu adjoint na ye aza nde ya IDPS omona vraiment ke bango mingi baza batitulaire te toyebi te soki bakokoka kokamba yango ndenge nini vraiment badécision ekosalama mais aza moto aza korefléchir premier ministre akobima kote ya FCC te ayebisi yo eza bongo akoki kobimisa kuna te donc premier ministre akobima ye moko ayebi donc kabila akoki kosalaka eloko moko voilà. Alors, merci. Donc, yobi premier ministre Makuna te mais biso tout toyoki bakor o basignaki ezaki déjà bongo pour FCC azaki déjà majorité quoi. Il fallait qu'il abime sa première ministre. Oh biso tout toze la peut-être net toyoki kozala bongo. Mais habité ta ke mama obi arobimisa ete. Pourquoi contacter donc ngala ebi na ngamu na ebi na za politicien
que pourquoi azo tarder ayebi ye moko ayebi donc biso ba Congolais tozalaka na kimia Nzambe nde aza mokonzi ya nyonso tu vois donc tozala na kimia par rapport ne oza na Bruxelles kuna ne deka ekabwana lamuka na cash ozomona ngo ndeni kuna évolution eteke ba diaspora ba combattant baza pe na niveau ya poto kuna pona show kwa ya mboka na biso ozomona ngo ndenge nini en tout cas ngana ko lobelo moko te pona lamuka naza poste ete lamuka bazala balanda Félix pona ngai omoni Katumbi ndenga azozonga kuna Katumbi ba Congolais baza koloba Katumbi aza boye tout ça bona est-ce que boso soala Katumbi aza motema malamu Katumbi ya sala Lubumbashi ba ko sala ngo pe ya Congo mobimba na FCB no lelo donc botika ya kende la Congo asa musala voilà sikona nani ngo azo ko empêcher kasi ba Congolais bakomi koloba ngono mutu moko aza na Londres soki na yoki kaka Katumbi akei ngala ko zambia ko koma kuna na ko ndolande Katumbi aboma batu na Kivu asala boy ya mona place Katumbi aboma batu mutu ngo ayo kanga lelo aso yo kangai yo mona ke dola kisa place aboma koko na yo. Alors merci maman Anto donc na Bruxelles wana batutu ba landa yo na ma mission TV toyebi ke batu bana bakanda na mboka oyo bana bakanda mais maman Anto allo natoka yo oui makambu ezoleka ezokamwisa pe batu maman Anto omoni toyebi te na ndenga mabe te omoni PPRD malgré bandolo ba ke Joseph asali eloko te Kabila bomi mboka Kabila sali boye nde batu baloba trop mais parti ya Kabila ezaki PPRD mais totikala omona te ke ba problème PPRD azanango ba bimisa yango boye malgré makamsusu batu baloba mais to mona te problème PPRD azanango ebimaka ba bundaka ba swanaka ba pinganaka mais IDPS to mona déjà que Kabila asal akoma na Congo Kabila akoma na Congo asala musala na ba Congolais ozo comprendre aza ba fingi aza Rwandais azala Rwandais totanga na ba Rwandais tofala na ba Rwandais ye asala na ba Congolais wana ba Congolais ya asala na bango eloko nini basala kuna na Congo basala eloko moko te mboka ekufa pona ba Congolais ezali pona Rwandais te ezali pona Kabila te pona ba Congolais basala na ye moko alobaka te ata 15 personnes soki nazalaki na bango bafa malamu ndenga na sala mais basala eloko moko te papa na ngai basala eloko moko te mboka ekufi baza komona te kaka bafami na bango batinaka bana na bango na poto bafami na bango kaka batongaka bandaku me babalabala ezali kokufa nazoyebisa yo bahopito eloko moko te tane Kongo ezali bato batonda na nzela lokola eloko moko okenda Kongo boye na posa kobimba ozobima boye nazobanga meme na marché na okende te nakotika na voiture nakokende nakokita te ozo comprendre non eza biso moko bakongolais te tobomi mboka na biso batika Kabila tranquille. Donc maman batika Kabila tranquille et bon IDPS lelo et kabwani et komi ba parti belé ko inani pe koti ko dixité ba ona bango ko so na ba ona bango na ebité message noko pesa pona yango po eza parti mo ya président de la République oyo aza vraiment donc oyo azo s'occuper nango mais lelo koyo kana ezate na IDPS ko so na bango emso mo na fils mukoko o mo na lobeli koto Jean-Marc o lobeli boy donc ba komi vraiment séparé quoi. Voilà pour na ngala zo senga boye président Félix akende ko so na bango batika ko kabwana bazala bomoko bazala batu moko ce n'est pas bien de se séparer bazala batu moko et là on a zo senga ka président Félix akende ko so na bango voilà. Alors merci vraiment pardon président Félix yenda za maloba koloba kuna na Congo donc ezate ke o batu aboye yenda za maloba kuna yende fa loba atelemaka donc depuis Kabila za wana asala donc meeting était mto atamoko ayoka ete donc ye amana ko sa meeting akei kuna na batu IDPS aso na bango voilà akena na stade à lobby c'est tout. Alors merci vraiment donc pour moi donc bon merci maman To merci
Nathan Pessibiso pour Tosolana, donc na ma mission TV. Merci vraiment Nathan Pessibiso. Merci Mamanto. Ok, merci la papa na Moussa Nozo Sala. Merci. Merci vraiment, merci. Donc alors merci vraiment mesdames et messieurs. Voilà où on a Ezalaki Maman Anto Nakati à Bruxelles. Donc mon maman oh vraiment bango pe balobela rapport na mboka na si bato bayoki ba jona ba ndenge na ya ye palobi Kabila na ndenge na ye alobi Joseph Kabila azaki ne mabete wala maman to mutalobi alobi Joseph Kabila azaki pona ya po bino omona boy tala ka bambala na finga na ba commentaire donc alobi Kabila azaki ne mabete bi biso ba congolais mutu to zaki mabe. Parce que ceux qui 3 Congolais, bien 4 ou bien 5, on va travailler dans Kabila. Baza vraiment makila na biso. Ceux qui bandent ko pesa ba conseil mabe. Baza yana po balia ba mbongo. C'est que ba Congolais mbabo mimboka na biso. Donc parce que ba Congolais ba no travailler pe na e. Neto lobaka ke baza ki ata 10 15 ou baza ki na gouvernement na e. Ceux qui bango pe baza ki mabe. C'est que bango pe babo mimboka oyo. Donc, tout le baranassance c'est bon. Le lobendeye on a président Félix Tshisekedi na entourage na pe on a so ba congolais mba travailler na ye. So qui baza même moralité. Baza pour non lier ba mbongo pour intérêt na bango. Ata président Félix asali ndenge nyonso au mona makambo simbate pour ba ko peso exemple ba peso $10,000. Ba bia yo ministre moi, par exemple, yo ministre aboué, zoma $20,000 ou $10,000, ça les loro moko. Yo olo kende, o sala pende lo kwa $10,000 pour ezala pona bien mboka. Pour lo kongo umela, yo kende, o sombi eloko ya $10,000. Au monite que on a souci, il y a population qui est peuple congolais. En tout cas, ba mission to sala, ezaka juste bo benga rabiso, to pesa na ka idée. To kota vraiment na banda ko ba konzi, to za besoin to ka mutu, to za pona la mukate. Toza pona cacheté, toza pona FCCT. Pour te belé sur votre émission, bino bato la muka, bino bato cash, bino bato FCC, biso toza na pona koyoka mutu nyonso. Ezala ozana Australie, ozana États-Unis, oza partout au bengi biso to sa l'émission. To koyoka kaka ide na yo, to sali olobi batutu bayoki yo. Biso toza na pona ba question. En tout cas, merci à trop na général Ngando. Les crocodiles na niveau à Londres, Maman Général Ngando. Merci à trop na batu tout vraiment bazo attend Rolanda. Martin invité sa fusée donc Tomoni Bongo Bibish Kilumbu Motema ya Salou. Donc na kati ya France wana donc Bibish Kilumbu Motema ya Salou Kibanda. Na kati ya France donc baza basio vraiment basukola na miliki quoi. Otelo ba mikolo ba sukola vraiment na miliki. Tomoni susu Belinda Kilumbu Motema est Zino Congolo. Ah, Zino Congola. Donc, ata Zino Congolo. Donc, Myriam. Ba bitane na Chelisab. Auto banane kala. Banda tant to zalaka so banane wana mena rolobate. Ba série wana. Donc, tant to sambela vraiment l'église moko. Myriam Kilumbu. Donc, vrai chéri. Ba lobi fimoro boeto ebite soki. Nzambega mutalingara azalara na mokilo tiaza na France kuna en tout cas bosa musa na bino batbo ke la bino zuwate pour boza basse kitoko. Oh vraiment bolinga pe mboka o bobenga biso pour na pesa ba conseil. Merci à trop na Bibish Kilumbu, moi si ya mbongo donc merci à trop na ba fi tout ya France bo zo ba exemple ya ba Myriam Kilumbu o penda baza basse kitoko ba soutenir mboka na bango surtout ba soutenir Martin Engi vitesse fusée. Merci na Richard Kapuku, merci na Moïse ba o bana si ma caméra donc boza toujours branché na ma mission TV. Merci à trop, bye. Ma mission TV, le miroir du monde.